So na lobi idole bat bandima ngote poani. Idole na ngai ezalaka Go Michel. Eza mabete mais ebele bazoya kaka na esprit azwa mwasi na poto. Azwa mobile na poto. Mais omona te ozocha musala na place te. Tiano ni musala na place. Eko che musala na place. Soki sengi mwasa lula yo aluli yo sengi mobile alula ya luli yo. Parce que na mona ki na oya koto. Po mbali boso na ya na secteur mbali boso. Terrain moko ya bale na leka ki awo. Na mona terrain moko ya bale bato ba beta bale. Na comprendre te babandi olanda ngai. Ngana bi peut-être ba olanda ngande batala ngana télévision. Et échanger. Pesa bale ya bana. Comment bana bato sakana na bale yo kendo kozwa bale na bango. Oh, na ye juste nga ngai babi yo muto zwi bale bana. Pesa bale ya bana. Ngabi na zwi bale te. Pauvre mwana moka muke. Lokola petit yo. Abimi azana ngo yango wana chango wana. Nga na chango wapi? Oh yango wana bombi. Nga na bombi ngo wapi? Oh yango yoko. Maman. Voilà. Merci déjà à vous, chers fans de l'émission News Dekin, spéciale dédicace à vous. Salutations déjà spéciales à vous parce que vous êtes tellement nombreux en ce net moment pour suivre déjà votre émission News Dekin avec moi Betty Masengou. Salutations déjà papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davline, Balobi s'abonner massivement au site Canal Future News avec Betty Masengou, papa Dave Moubama, boss Daddy. Salutations déjà à vous et salutations aussi à mes fans privés personnels. John Loubila l'exceptionnel depuis Dallas. Salutations déjà à vous. Comme vous me voyez, je suis dans la commune de Makala. Donc, News Dekin, c'est une émission socio-culturelle, une émission qui fait la promotion de la culture congolaise. Nous sommes avec un artiste comédien bourré de talents. Donc, pour la première fois, sur les émission News Dekin, avec moi, Betty Masengou, qui PK. Je sais très bien que tant déjà, boyoki kombo na banda kubo gangi, bolobi waouh. Donc, parce que bolinga ke mingi bo senga ba demonto yambae. Eh ben, aujourd'hui, il est là. Donc, avec répondre car on a invitation à Bino. Et surtout, bazan a tournage au bazo tourné, il y a banzonding bobi kandenge zalaka. Bonjour qui PK, bonne santé. En tout cas, santé vraiment santé bien angolo ensemble. Voilà. En tout cas, un mot, na ba fan au bazo landa yo monde entier na Canal Future News partout dans le monde au ebisi bango nini. En tout cas, na lingara bango ba mbula sikana ebike émission liboso na sala na 2018. Yango yo donc ba bona nena bino vraiment na lingaka bino makasi. Voilà. En tout cas botarambula sika émission liboso qui PK sala donc ça ya Canal Future News avec moi Betty Masengou. En tout cas plaisir à trop ya mon émission mais oui que osamba fan ebele balingaka yo secret na ezala na nini. Secret nanga eza travail karande yangwana secret nanga poza na ba fan ebele po travailler bien. Pour qu'on travaille bien, bah tu vas se peler na oya, on a nos commandes à faire belé. Qui cité travail. Bon, bah so on a kiss, on a travail te baroye baote. Donc travail nan unde yangwele karakisi, musala nan. Ouais. En tout cas, Moussa, combien d'années de dans monde à théâtre? Na bandi théâtre en 1998, 2004, na bandi makambo télévision. En 2004. Tina lelo. Idole nous allons en théâtre. So na lobi idole bat bandima ngote poani. Idole na ngai ezalaka Go Michel. Ça lo na mo ba très. Yangwana mo ka isanga pe. So ka moni yo façon jouer na scène o kasaka so kangi misi o kasaka eza Go. Mais ça qui PK. Voilà. Donc idole na nga vraiment yangwana. Na préférable na producteur moko aya asangisa biso vraiment to beta featuring. Donc l'eau vraiment na lila yangwana. Koka. Pona nite. Pour ya jouer en français. Français za munoko na biso nyonso. To yekula rango. To yekula rango donc ce que c'est to jouer na français to ko jouer. Voilà. En tout cas mais na Congo. Banano penzo omona ki basala pe musana bango bien. Soko tali pe ozui ki PK. La charité bien ordonnée de balobara commence par soi-même. Ce que to longo lio. To ko tsa susunani. Les va vu de loin bazali baboui bazali bapululu bazali donc bazé belé kaka ya Johnny mutakala aza mutatala papa nangana na roloba so uta papa ntakala na pese bambote belé na papa makaya ba président météo na pese bambote donc idole nanga vraiment
yango wana Go Michel awa na Congo batala baze belé ndenge na uti loba wana donc baze belé na sepela na bango. Mais autant au mon théâtre on a biso lelo yo po bani théâtre lelo to bandongo de chakala au mon a différence c'est ça na théâtre ya kala na théâtre lelo. Est-ce qu'il y a une différence là-dessus? Différence c'est allé parce que na tango wana biso tozaki pena na souci ya musala lelo ebele ba na souci ya musala te ba na souci kaka bazwa ba code ba na souci kaka bazwa mibali na poto ba na souci bazwa basi na poto tandis que musala na bango ba ochango na place te yango na place différence ekota. Mais sikoyo mingi pe balobi basala bongo tara monde ngo théâtre ndé comment théâtre ça susté les théâtres à Kalawa de chez nous hein au théâtre mokara donc au sala ngo passe temps le théâtre comme business au sali boye au se retrouve au sombi parler au PEP car sikoyo mingi pe basa poto pe ba ofuta sikoyo boya ka babilo kwana te eza mabete mais ebele bazoya ka na esprit azwa mwasi na poto azwa mobile na poto. Mais au moins te ozo cha musala na place chana musala na place ako che musala na place so que sengi mwasa lula yo luli yo sengi mobala lula ya luli yo donc musala na nde wana ne otocha ngona wasima musala na nde. En tout cas, inspiration à qui PKP Zaranine. Parce que tant au monde, on joue à la scène. Donc, façon, on se déchaîne à fond. Et puis, na Babylone, on se côté Sarawana. Oui, bah, on panan. Kapa Go Michel, tu es à Babylone, on a un mot. Michel T. On est à inspiration en gaï. Pour y aller, on a ba nyonso te. Donc, idole na yé, ya on a joie. Mais, inspiration, Israël mutu na mutu. Être au travail, création. Non, on pas na été ngamo pour na développer. Yalo wala ba briefer yo, yo moko développer, continuer nango. Ete balobi 1 yo suka kana 1. Non. E balobi 1 pour na 2 3 4. Yango na ndé développement. Banga nani na théâtre. Non ndenge ni neko banga ndeni. Comédien yo bangaka. O talaka déjà obike. Te na ndenga ko jouer. Donc bino koto bo buna na bino kana ndenga ko jouer. Ko buna na bino kana ndenga scène. Otali pe oyo pendant soto continuer la scène fara betima sengoya kana siffler à siffler allez ba fan ba poni nana gagner muninga. Banga wane. Pona ko banga muntu vemeza mwa passe. Donc na banga ka muntu te mais so ba chenga na muntu moko a jouer rapé bien. Ngasko susi na ngeza na laxai. Donc banga za mwa passe. So ba chenga na muntu moko a jouer bien. Donc tina a jouer na na biki na ko laxai. Pour pas na talanga bina na tala donc pona laxai nga na gagner. Nani non joana été na scène. Comédien ni. Bon, ancien presque na joie na bango ebele. Le baka ba leki na biso ba ya lelo ebele pina na joie na bango te mais presque kota ba ancien na joie ko tuna batu bakufa. Na joie na batu bakufa ezake lelo batu ba joie na bango lisute. Mais biso de ya to joie presque ba ancien na joie na bango. Nani? O bi o joie na ba comédien bakufa. Neti ba comédien ni. Na joie na Tatu Kalombo, na joie na Dudunga Fora, na joie na Lisala Ngomba, na joie na Manaja, na joie na mwana biso mwasi onani Masirika. Donc na joie na bato ebele bakufa. En tout cas, mais au montant le bili kambwa basa poto wana et ça na question moko yelingai. Yo posa mo sa poto. On a vu que balinga rope fort ba pele kota air balinga rote na ndeni. Nalinga makambo ngote. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission, comprenez. Mais oui, que okosa biso ki peka. Oui, que batu combien ba la na minute ba bitando okosa. Ya solo. Non, na bali témoin na confirmer zate. Pour so na bali ndena na confirmer. Lokola na bali te na confirmer ndeni. Ba célibataire. Ouais, na célibataire. On a pété. Non, non, on a bana. Combien d'enfants? On a 4 enfants. On a 4 enfants, tout ça, divorce na moi aussi. On a mis on a seul. Bo bat ba Orlando e si bangoni. Net eza madame Moboy. Avant madame T elle est pas célibataire. A se planer na ki peka. Siko ah poto yeba na mentalité nanu. Poko yeba na mentalité moi si moko ayeka ko mitika bongo keba. Soka sana maladi kasi. Ayeka ka boma yo bendeni. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Kipeka Peka. Et donc, bande de cognon sur partout dans le monde entier. Na minute sur tourner Nzonzing.
oui to ça nzonzing babi nzonzing efutaka lisu te nzonzing ebeba bokoma olelela trop na baproducteur. Bon échangeable par rapport à liboso ezalaka po batuna caché na yo mais lelo batuna lisu te lelo commandé ba proposer mbongo ngo mbala moko kendenge ezalaka na kala batuna yo caché na yo ezalaka combien lelo ezalaka subongo te lelo koma kosolola main morale bosololi po visibilité pesala lelo tokoma solola nde main morale donc la kala nde ezalaka caché na yo combien lelo batuna ngo sute moi différence yango na kota. En tout cas, mais pour la bande de Kobazolanda biso na télévision, au balingaka yo qui peka na habité au sala rappel système aux araba spectacle, ne to mona ba kui ba pomba qui encore ba papa makana ba salle moko boy bien na fête moko ba bengi sipe qui peka sali pe spectacle moko pamba kutu na sala un certain Saint-Valentin moko na zaka na Brazzaville na Jambala ndeti le 8 mars oyo tina alo babuye toza invité na Kulungongo tozo kende buyi pululu na ibakata toza déjà ba invité kuna donc ba ozela biso le 8 mars donc dernièrement pe to ko jouer na Kimpese tozala ki wana donc spectacle kutu to sala ngo pamba. On est en live une émission. Talaka ba mame Miline Zemba. Moi c'est papa tous pepele ambeto na London. A Hollande biso John Lubila l'exceptionnel. Basoleza na maboko na yo donc na Dallas wana ba champion Kayembe na Kenya, Blaise Kava Igwe na Kenya, Mandule Barcelone, Chaler, la joie Mado Oyanga ma belle na kati ya France, Esther Mumbanda na kata Colorado, ba Hollande biso ebela bato balingaka yo wana. Siko bazwango live. Parce que na monaki na oya koto po mbali boso na ya na secteur mbali boso terrain moko ya bale na lekaki awa na mona terrain moko ya bale bato ba beta bale na comprendre te ba bandi olanda ngai ngana bi peut-être ba olanda ngande batala ngana télévision et échanger pesa bale ya bana comment bana bato sakana na bale yo kende kozwa bale na bango na ye juste ngai babi yo mto zui bale bana pesa bale ya bana ngabi na zui bale te pauvre mwana monga muke lokola petit yo abimi azana ngo yango wana chango wana na chango wapi yango wana bombi na bombi ngo wapi yango yoko mama na moni ngo drôle tina longoli bina bilamba ye monga tali te c'est naturel non na ngana kangisa ye mais na tiki ye kaka kwa kalifenga muyibi ko ya bale. C'est naturel. En tout cas, merci Maboko. Donc, inspiration, improvisation. Donc, en pleine émission, qui PK. Donc, plaisir à trop. Numéro de téléphone, Nabafan no balinga rayo, o balinga ko soutenir, yo kandenge zalaka, bakoko zo on a numéro nini et puis quelques salutations. Plus 243 66 86 076. Plus 243 66. C'est soit un réseau ni. Réseau na biso ya Orange. Plus 243 89 66 86 076. Wanande so bengi ozwa ki peka direct mbala moko. Ozwa kanala mutute me ozinga moko mbala moko. Mbote na ngana pesi mingi na Karine Kidianti. Petite sœur nanga na Lyon mwana kasi nanga Nadine maman na Plamedi sur na Lyon na bosani bango te donc mère rêvé maman bane belé maman oyo asimbi makambo ya mukongo nga na bela hémorroïde ngai nazaka na faiblesse sexuelle en tout cas mère rêvé moi c'est akumwa pape nda simbi makambo wana na poto donc Moutoro bazate donc bauta par-ci par-là ba mon ande mère rêvé pour na makambo etali makamba mukongo hémorroïde pour le lobele ba comme obela ba hémorroïde na ebite pour na ko vanda ko telema ebele ba bela hémorroïde mais à partir poto hémorroïde ezate pour na mère rêvé donc comme pape na oki azaki maladie mais na ebike azwaki déjà guérison na ye sans pas le meilleur bien sûr mais na bosani oté Top Vision Yves Lubamba na pesi ope mbote esiko zali Edo Kaungu donc presque bosé belé donc na mona ko ndenga ko lobate ba mbote na bino na linga bino makasi
ba fan na nga nyonso na lingaka bino bo continuer toujours ko linganga ponga pe na lingaka bino. En tout cas, merci beaucoup Kipeka Peka. C'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. À chaque fois, tout le monde merci beaucoup déjà à John Loubil, à l'exceptionnel Moninga ya Kumu Katala Inakata Dallas Swana, Bambo Tebele, Champion Kayembe, Blaise Kava, Maman Emiline Zemba, moi c'est Papa tous Pepele Ambetolo, mon vieux Ziko Munduti. Donc le bina minito ezande Ziko Munduti partenaire na ngai donc ya koti na liste ya ba partenaire a Betima Sengu ta on a boire ba John Lubila mingi nazo boire pe Ziko Munduti la joie Amado Pichuna Esther Mumbanda depuis Colorado Pasteur Fils et Kanga na Colorado. Merci beaucoup na ba partenaire na nga nyonso de loin ou de près. Merci beaucoup à Papa Dave Mubama et salutations à ma fille chérie Joyce Davline, bisous à ma maman chérie maman Cathy Bakissa. Merci beaucoup déjà à vous tous et d'ici là portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Voilà. Polo Bango. Merci à Père de Paris donc Polo Bango. Pour na Paris muto makambarola ta itali Polo Bango. Voilà. Merci. Ngati ke le micro. C'est le bango rasukara. Itsambi. Ah. Mami. Papa. Tika boli bumpasi. Nzambi. C'est là. Allô maman. Moi été les boumé kaninga ya moi été maman na koki susute. Pardon? Maman, on ni ozongela ka maloba wana maman. Na yebike robota ngai na batu bakanisa na bi mama pasa. Po bo kanga na binisi mitu pale. Mama kozongela ngote, mama kozongela ngote. Ah mama. Oh, na bima mapasa te na bima ka mwana ngamo. Confusion sana maka. Kanisa na binisi demi-tour. Nzoka za na ngo mutu moko kaka kanisa ka demi-tour. Na mkongo na ngai lokola mkongo bokasa ngo mutu. Ça va maman. Non ça les fois on a ya wana kasi. OK, merci. À tout à l'heure, ciao, papa Dokaou.